Donc créer pena moi baisse na kati créer qui wana parce que quand même to marché ba moté to zaki quand même ba tout moko so moni ba zawa no moni ke non musale salema parce que ngai na bando bomba boté na nga naza mabete naza bien mais na ndo bomba boté na nga pona musala wana na mema en plus na musala wana donc biso vam ko kena biso talaka to kindemba moko ngai 11 duchesse ozomona to za penza bo même moi déséquilibre koka ki okota parce que biso nyonso po sina ke za lokwa lipa donc moi mbezali mateke ezali boudin ezali beurre eza siko directement ka boye bo longoli mbamo bilo nyonso lipa etikala neti moi bo malgré boyo créer na bino tamo mafuta bo créer ba saucisse ya sike bimiso ki ala yuana mais au mona ka ke mayonnaise esila qui et puis mateka pesate moi malgré yo ba yo effacer les tableaux parce que abi Aïda a effacé yo na décret mon boy na habite abi Aïda pe na buzz a effacé moi molopo na habite o reconnaître quand même ben oui au moni na bible mutu nyonso ba benga oni 2020 et yemabi 2020 olingi obana osala ba taxe formation ya Ophélie avec Protax bazana Dallas benga bango na numéro oyo ozape na état mosusu partout na États-Unis okope kozwa formation Protax bazana expérience ya 14 ans na masolo ya taxe balobi oza leader d'opinion oza homme d'affaires oza na boutique oza na store oza pasteur okambaka lingomba Protax eko forme yo okosala ba taxe na ndenge elongombani na ndenge ba norme okozala pe certifié Protax balobi bana mboka chintunga balobi bana mboka turo yo gagna Protax ya boyi salamana noté. Vous êtes un pasteur, un leader, un business owner ou un entrepreneur, voici une opportunité pour vous de vous faire de l'argent en 2020. Protax Refund organise une formation pour des tax preparers partout où vous êtes aux États-Unis. Contactez-nous au 888 451 68 89. Merci, Rudy Mouton. Mais conseil na kopesa au mama. Zemi yango ekomi déjà 4 mois yango na kosa te. Bomonaki mkolo wana ya resultat na lakisa bino mais c'est bondimaki te botala siko ndenge komi 4 mois mobimba. Tembeza te boya na bino awa ba histoire lo izate. Tala ndenge komi. Maman, eza vérité. Nalobi ke non bon tozali na difficulté makasi mais solution yango tozui. Eza ya koloba isusu mingi te. Ngana ya papa foncé. Na banaki ko kanga zemite mais na ngolo ya pa France pe anzambe zamba sunga le na zwa mwa na ngaye yango na ikumisa monene ya nzambe soki boye papa France na maladi nyonso oyo zalango ezala hernie ezala mbasu era nini soko ala konjima na hoteli keke pa France soka simbio nzamba kosunga pe okobika yango na ndeka posa oyebisa bino boya to yizela bino boya nayo na yaki na papa Alphonse na tamolaki mingi na zwaki lobiko te na bandai oluka mwana tangu nakombika na papa Alphonse vraiment na vraiment 2 mois on azokene nango déjà pe nazana zemi résultat yango vraiment nazana zemi à 2 mois ino kochaka teme kocha sutemete so zana basi ya oluka mwana yaka na papa Alphonse kozwa mwana facile na etembeza te. Centre traditionnel naturel Docteur Afonso 100% naturel. E o segredo das folhas. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. Nous
n'oubliez pas, c'est Bindou Biou pour les enfants. Eh ben oui, dans ce cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. Chiquicha, chiquicha, cha cha. Enos. Docteur Jeff Jadi, les détats don de Dieu. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo. Dans cette émission Excellence, présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse. Aujourd'hui, je me retrouve précisément dans la commune de Kalamu, à Kinshasa, dans la émission, donc précisément au quartier 20 mai, là où je suis venu. Bizarrement, elle invité parce qu'elle a des séjours ici à Kinshasa. Elle, c'est moi Moulopo. Donc, vous connaissez cet artiste. A s'appelé ça vraiment monde entier. Il évoluait chez l'artiste Caleb. Ah oui, Gopsinak. Elle était là. Elle est partie aux États-Unis. Mais pendant ces séjours à Kinshasa, donc, vous avez intérêt de rester branché vraiment sur cette émission. Avant de tout commencer, j'ai dit merci au boss Raf Ngindou, le boss donc depuis Dallas, depuis les États-Unis, sans oublier Madame Priska Mongango. Donc voilà, donc joyeux Noël. Directement, Madame, bonjour. Bonjour, bonjour, merci. Mamlo. Oui. Tu es bon di maté kizayo. What baby you rande aussi maquilla ka bon di maté zayo. Nanga moko bomo na ngai. Tona koti na di maté kizayo. Vraiment. Non, ben écoute, Moussala, et tout ça, là, autrement, on a toujours n'importe quelle casquette et belé. Donc, nous avons pas mbola biso na badon. Alors, somme tamone, vous faire comprendre directement, oh, yete. Donc, voilà, ils ont là. Parce que, on faire comprendre, bon, qu'ils et puis, na yepe mnene, on a vu vraiment poids, tu vois. So, bon, lokola bino bonde makateka ezangai na lengena bisabino ka ezana ngongai mboka nakenda kende malile za kulongo le bloko ya mwindu mais tonalité exotique. Voilà. Je pense que vous avez reçu là. Mais depuis la Kinshasa, ça fait combien de temps? Une semaine déjà, une semaine, oui. Une semaine déjà au Kenya qui peut vous mêler, hein, quand même. Oui, on a Oumeli et puis Natalika. Congo mboka pes bakunda mtolo na mboka bakoko na ngai donc et mankanga car je me suis dit pourquoi pas obeta moi vite fait na yana ni salanga moi bien donc ndena yozonga na osepela donc nyoso na omona oyesanga bien. Donc si on comprend bien le but de votre voyage c'est ça plus non juste koya ko visiter la famille, mes amis, ça fait longtemps hein. Kuna mboka ba stress, ya ba craquage donc je me suis dit pourquoi na omona bango te puis comme mona bango esanga déjà bien dans ndengo tambolo mona ba te belé na mbala moko donc là-bas au côté na voiture tu pars au boulot tu rentres OK ka bongo donc mais ici je me promène le na rozala wa lobi na zawa donc c'est ka visite ya surtout mais bana po yep ba solliciter tena ba na groupe non poser na groupe le réveil parce que tu obeta moi les solo là et puis au groupe il y a Sinac voilà donc je m'excuse. La prestation et salamité, visiter les bangoten sur scène ou bien comment? Oui, hein? J'étais là, tout ça, na tournage, na tourné tableau moi parce que naza trop occupé. Vraiment naza busy parce que na temps mon coussé naza vraiment na ko se pesa batu nyonso te batu bazo benga nga msusu na profiter pe na s'excuser batu belé ba olinga basala ba émission na tourner mais naza ka nga moko so en tout cas ba kabola ka j'allais faire ça na tindela batu ba parti mais le quoi non ko kate na yaki na nous vraiment visite na nga mingi mais za na hôtel à papa na ngai ndo bela
et puis nabi anakita natale sale bien soka moninga ça fait longtemps nde nakita ki rapidement na monaye mais na mikolo etikali lala so batu bazo benga na ko kende na ko bundana neti déjà samedi na tournage depuis tongo ti butu et puis lobby sous nos émissions et puis nos appels na tournage. Donc, là, on dit déjà bon rétablissement à papa, notre papa, donc bonne guérison. Mais je suis au Longara Sinac, et une mission de service. Expliquez biso nano. C'est pas possible. Non, Sinac eza pas na biso. Na longwa te naza parce que même là-bas on a koma ki na sala groupe Sinac États-Unis. Yeah, mais so tozonga ka na parler. Non que ouais. Sinac est une mission de service sauf que ce que oboti parents nyonso azala so aboti banane ba bima po basala fierté na e. Mais quand même boyebi ki bosala moi faux pour départ na bino génération na bino pena Sinac bes na ebité so batbola na biso ba yebi yango. Mais so oboti mwana mwasi yango mona moko bakasa bazala so oboti mwana mwasi akokenda kosalela ngelo kote me bana mibali mezara faux parce que bana nyonso so oboti so bakeba ke oluka neti biso ba basi toza afaka nga biso na teto bala te tozala ka wana to sala msala non baye baba emsu banga ba memanga mbandaka emsu ba memio kinzamvo était donc tu dois partir pour un mariage mtebengio. Vous comprenez au moins que de part il y a bino génération na bino ba en soi donc on a pour ça au défament bongo si oser la taxe na yo ebima et puis ozongisa au futa mbongo wana benga biso mais déjà à partir le premier et comme il est déjà actif. Bana États-Unis, bana Dallas, bana partout dans le monde, bas professionnel na masolo à taxe après 14 ans d'expérience, ba yeli susu na ndenge ya mukiti. Olingi osala taxe na yo na ndenge ki ba vimisalo bord ki ARS alandela te na ndenge ki ba escroquer te na ndenge te ba melayo te pro taxe ba ye taxe 2020. Et moi na mama ko buka na te bakosa elo taxe na ndenge e longo bani ozana na Dallas sur place ou na bureau ozana état mususu otindi ba dossier na eux basaleli yo pro taxe ayema be ya boye et salema nanu te balobi à partir du mois de janvier au bengi bango oyiba sololi ba peso $6,000 en avance avant que ça la même taxe avant que W tout na yo et comment Protax Toyoki 2020, consommons congolais. Si vous cherchez un bureau de taxes fiable pour vos déclarations de taxes, contactez-nous au 888 451 68 89. Si vous n'êtes pas au Texas, vous êtes dans n'importe quel autre état, envoyez-nous vos informations par email ou sur WhatsApp. Les informations seront affichées. Merci, Rudy Mutombo. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, Lamba lelo. Bokota. L'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki, okangami. DHL, salamu mbongo na yo à 200%. DHL, au tindi mardi, au tindi mercredi,
otindi jeudi otindi lisusu mokolo ekoya. DHL turoyo enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous en a carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et mon année. Donc créer pena moi baisse na katia créaki wana parce que quand même to loba to marché ba moté to zaki quand même batu moko so moni bazawa no moni ke non musale salema parce que ngai na bando bomba boté na nga naza mabete naza bien mais na ndo bomba boté na nga pona musala wana na mema en plus na musala wana donc biso vom ko kena biso talaka to kendemba moko ngai 11 richesse ozomona to za penza bo même moi déséquilibre kokaki okota parce que biso nyonso po sina keza lokwa lipa donc moi mbezali mateke ezali boudin ezali beurre eza siko directement ka boyebo longoli mbamo bilo nyonso lipa etikala neti mwa bo malgré boyo créer na bino ata mwa mafuta bo créer ba saucisse ya sike bimiso ki alai wana mais omona kake mayonnaise esila qui et puis mateka pesate. Moi malgré yo ba yo effacer les tableaux parce que abi Aïda a effacé yo na décret mon robot. Na habite abi Aïda na buzz a effacé moi mon lopo. Na habite o reconnaître quand même. Ben oui, au moni na Bible mutu nyonso ba benga oni. Ba il faut uzala na ba descendance. Soko maman yo binde tozala ba africain disons. Au bali okyozo botate. Belle famille ba bandana, je m'excuse. Belle famille ba bandana yo. Belle famille ba bandana yo ba bandina ba problème kili. Siko. Mais soki okei mbala mona okoma oboti. Ngana na plaisir parce que Aïda zo cartonné hein. Fier. Oui. Trop fier. Aïda zo cartonné parce que même chez moi mon mari aza fan naie, alela fort et puis nazaki na sengo, aleki na émission moi zo baki na Olanda ba lignée ya ba ya mulopo. Ça m'a fait plaisir nabi donc musala na saki ezaki intéressant pour muto yo bimabe en tout cas la sepeli nango eza facette ya babosa na ranini te babosa na source te maman otika la mama yaya otika la yaya aye azo incarner rôle wana très bien en tout cas naza fier na ye ngapo na ngala moni vraiment que lignée ya mulopo etika la robunga esute po Aïda mo po yo ya na simana po Aïda ya seke mulopo mo azalaki et puis mulopo Aïda ye moko po yo ya wana mais siko kombo etikala biso toza lokwa banyoka donc omona bataza okufa mais obangi parce que naza toujours en actualité mais ça linga plaisir ya omona Aïda azo évoluer très bien na sepela nango et puis na pesa qui conseil na bisi musala oye ko embrasser oyo respect toujours au plus focus na mambo sala esili c'est ça mais quand des alaraba rumeur parce que une rumeur aussi c'est une information voilà tu vois que et puis na sina que j'ai okufa na ndenge ni babi répétition sina ba artiste d'affiche tout ba butoyi bi ba ya kana bango te mtalo bango no ans to bango na télévision abi Caleb ba to tikira bina sinak ba bomi sinak parce que tu beki sinak soko y répétition tu sens vraiment ba to ba incarner na TV ba on ba répéter wana sur place na 1 2 3 mais depuis lors apparemment tiki bina moi sinak comme moi et comme le groupe ba nzonding oui on a TV pour diffuser film est-ce que conseil c'est le quoi bon négligence son pied c'est vrai bon la yebi vraiment parce que nazala awate jusque là on a que répété na kende mbamo tournage mais lundi je crois dans un rep na mona quand même bon ce qui est sur Sina
ndenge tozalaka lokuta mabe wana to marché ba moté na lelo moi différence ezali quoi. Mais on peut conseil, peut être président, quand attends na TVT na lito et président. C'est ça, papa ba ya ko lobani na public té. Wana papa na biso, soto po sina keza o sala biso. Lelo pona mo na yebana, OK boy ba yebi, OK na Pekin ba yebi, OK ne ba yebi eza grâce ya sina. Alors ezelo mo be biso to ko linga té dinda. Biso na papa to sola, on ngabe na benga papa. Mikolo na mo na nisi mo bese. Po eza ndaku na biso, ndaku na biso no linga té ba seka biso pona uta wana na bima wana. Tu es dans moi les solo, autant nos bimans, on a 2 bino nationaux qui a gagné. On a un artiste mort sans maquillage. Normalement, tu jouais. Cadre on est beaucoup mando ou ça qui identité moi mon look ou bien c'est depuis tu voulais jouer de la sortie. Ngana sinak na yaka oyemba. Ngana yemba ka naza chantre na bandi oyemba depuis bon mois et puis ce côté va recruter ba chantre na yenanga. Et on a une akuti bon bando préparer film na on va faire à Diamant je crois 2003 2002 si je me trompe pas ba tourner ngana une sali test et on a bima na kuti ba fanda ki belé wana. Sko na lobby elo mo bende koko na biso alobaka na tout ça ba comédie koko na biso ndanda loba na chiluba. Bato ba seki au moins non pour ça vraiment mukie babandi o seka ba seki après kale ba bimi au moins na ngoni ba c'était yo kama mboloba na lobby singa oh so ba chelo caméra au coca ngabi na coca abi OK yaka jour ndena pour autant on a envie au sala théâtre mais na za théâtre quand la sina na bandi théâtre na sina mais na za kana ba fin de l'année boye la ba pièce na ba école non sala ba do mois bon so ndepe na kota sinak bon na seule pièce al boso na mbala mo e cartona wana ba na Tropicana e cartona mbala moko na uti na Tropicana ambia ka kunat na uti na Tropicana e cartonné oh président bandio ba ça oh faut continuer yebi kaka biso ba we wandezala e komi na monde da TV moi na monde da TV za neti tabu mais lokwa na linga msala ngo na convaincre famille na nga ba yo tikanga lelo baza fier na ngai no yemba sute na yembaka na yemba na oto bim album na ngalala o na lekela ba promotion na nga pezo leka déjà ya na yembaka na oto bim sango ya ema eza ya ema on a bim 5 chansons kuna eza plus témoignage ya vie na nga na kumisi nzambe pona o asaleli ngai donc voilà. C'est une très bonne histoire et c'est précis batebeli ba la biso mais na ba vidéo pe pendant peu aux États-Unis on a tout monde ça la vidéo moi ba sketch au tin la biso ba YouTube tout le monde mais non là-bas tu te ozo continuer à cause de l'artiste ou bien bon qui passait comment sous théâtre est en deuxième position ou bien comment. Oui et na deuxième position te posa musala ngwe bonga muto bozana comprendre yo alors mon mari me comprend bien. De toute façon, on a bossé na ta tournage, je me dis maman, il fallait que tourner, mais qu'on combine ndaku et puis nani no ebi kande zala musala, mais nazala nanga toujours dans en actualité, s'il y a quelque chose à faire na l'instant na la laté. Donc on moni ke batu pe ba luka yo po na tika ma beau côté mais na sala so elo quand même oyebi ke kuna ba ke cimetière na bino. Alors ba ngo menga naza toujours en ligne hein. Je suis là toujours actualité nazali elo nyo so ebi manatindaka batu ba ilanda biloko na ngomoni. C'est ce qui est vrai, ça qui est facilité hein. Il y a aussi la musala on a kuna parce que vous êtes tout le temps busy, tout le temps au travail avec la maison et tout. Et puis vous avez pris du poids. Est-ce que na scène ou incarné car ndengo sala tu te déchaînes de la sorte ou bien moi kilo. Non mais au moni so nazonga ka bongo yo pe mtel bosonga oh pour que changer te boy yango za rabito nini ya fait quand même moi lita mais là ça que non lia mo mboga kuna awa to lia mo shawama na ndo lia shawama siko na ke kuna ibakisa na mo ba tomate bele au moni donc so na ka bongo yo pe ngol bana yo e komi comme il faut prière donc maman et surtout que naza maman so que komi maman il y a des enfants là et change à capé donc voilà. Et maintenant, viens le bible oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 il est là 2019 koli mo yate oyebi que il ça la même passe
agence ezaka moko ana chama na njini na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les enfants li kokomate mbala moko papa ni za kule liseo donc c'est aussi une magasin JB service eza kaka on est ça mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza la kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football odinte maman odinte ayenzila moko na biloko maman di oui na yenzila mona biloko tokoma elobi toza a pona vino tosa musala pona vino anja munderite mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazo lubaka leka papa foizeleo mumida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi nganda taba Fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Onyokwamaki osufraki habit de confiance na famille okokaki kotonga ndako te. Eh oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec Dekes Construction, rêve na yo kotonga ndako kokisami. Yoka bien. Dekes Construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso okoki kotonga ngo na Dekes Construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, Dekes Construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba, eza spécialité ya Dekes Construction. Contactez biso sans serveur na Dekes Construction. Toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on bazali très qualifié koleka pona kotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes. Dekes Construction vous propose aussi ba service lokola luminosité à ba bâtiment et éclairage public, installation de vidéos de surveillance, installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes, olingi talo ya pété, car Dekes Construction eza offrir ba prix moko très abordable opoki ko négocier yango futaka ndambo oyo sengoteur. Dekes Construction mwana Congo mboke bongi yaka Dekes Construction ayekopesa yo opportunité ya kobongisa avenir na yo, bokoko na yo, vieillesse na yo. Dekes Construction pambolama vie non ya famille, parce que oui que vous maman déjà, ça m'a inspiré une question aussi de plus. Aux maman là-bas, et tu vis comment avec tes enfants? Tu sais, bah non, moi expérience, bah mon maman, bah on la TV, il est plus comique à la maison. C'est maman, on va gagner là-bas, on a ça la devoir, bah ça la bouée. Donc, bah ça on n'engage. Tu vis comment avec eux? Non, très bien, bah comprenez que bah ça la, tout ça la part de choses. Quand je suis à la maison, maman, so on a bandit bah vidéo nanga. Baza leka baomba bazaka oh siko ezata ya mwa mulopo bayebi tam so na se déguiser ka baomba bayebi ke mwa mulopo ninga banda ba mulopo ya kombo na yo ou bien ba pesa non eza komba scène mwa mulopo eza komba scène soki na ina non makuba otando je venais moi sta mbali ya makuba oui ya tala biyo ba ligno zo kende kombo be ekangape sikoyo so bamanga se déguiser babi ça c'est moi mlopo et puis so bamona zongi no mami voilà bayebi et puis kalini sinak balobolo ebele tango tangi makuba na mona ba jimima baza mo ebele pena bolongo pena ba Caroline, tous ces gens là
Caleb a géré bino bien et comme il a faire ali a digné on est tinda balonga longa poto monde balonga stika belé. Non, Caroline Aza juste à kende ko tia grande c'est à mon poids zongi. Non, alongwa été. Sinak balongwa été. Sinak balongwa été, sinak biso longwa été. Olongo kewa. Mais ye 1000 na ye na oluke na moni été na yo ki kara pende balobi alongwe mais ye na dit na za trop occupé na musala. Je crois yango permettre ta tourner sous Jemima. Non, Caroline a sa coiffeuse, mais à tourner à côté, non, le Jemima. Voilà, elle est trop pris dans Moussal et puis bah voyage et tout. Donc, sinon, que bon, abisso to tourner à 16 ans. Bon, quand même, sur 2-3 jours, bon, tourner à comme on y a voyage comme c'est un peu ça. Donc, mais tout un peu moi les solos, il y a moi qui a mon ami nos artistes et à théâtre ces derniers temps. Oh, je pense que vous avez dans la poto là quand tu as su la mort de votre sœur Mindondo au Bakufagi. Mais tout on a un peu moins les solos. Na mondo sko comment ça là les lots soto koto bien à référence parce que tant au banda que bandi formation oui na Sinak chez le président Caleb Toukebana il y avait aussi deux sœurs avec qui normalement référence moro né moro au baba ne peut quoi inspirer deux fois sur scène parce que bazala rapeti les lots au CP la mission là-bas. Na CP là na on a embrassé Mondo, Maman Lomboto, en je vais pas sans souci. Il y a donc on a les live fort, Maman Epela, Maman Jolie Kalunga, ma grande sœur, bisous à toi. Donc ça tellement belle na bando linga bango nando, surtout Maman Lomboto na yebite. Na manda ki okufa ye na skala za chance ya okutana na eboete. Nando linga ye makasi. Donc Maman Jolie Kalunga et puis maman Kalezaki m'a aboli pour nous temps et tourner penaï. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais il y a aussi de jeunes OP à part Aïd appelé l'OP que tu applaudis hein. Bah émerger hein. Parce que c'est ça. Bah te belé bah bimi donc on a appelé ça ka félicitations. Donc on a théâtre ndeni bo avancer bo aussi stationner bien moins baisser ça. En général. Bon, en général, nakolo ba moi baisse ça et puis tu avancer pe po to komi ba groupe komi belé, nakolo ben avancement po et loro ba kanga jeté. Ba kanga jeté ba na ba obota ma misusu bazokola. Donc nzamba sali biso grâce ba to ba komi belé et tout. Moi je dis toujours na o nzamba osala azobimisa ba comédien msuba bota maya sika po sikota la so nazayeka ngamoko donc OK bo esili pe rôle ane lali ma msu ya sala mezate mais nzamba ola msaba ida azola msaba tumisusu en tout cas je suis contente ya yango donc moi idée pe ocrément wenge na pembe été te batumsu ba benga mabaza ba leader te mutumsu foza na se ya makolo ya mutu te ngai na koza leader ndo beta bato. D'abord me va betanga. Non, ça je plaisantais. Batunyo so ba benga mate baza ba leader parce que na groupe na nganga mno kamba groupe ya Sinak ba koko ya président. Ezate ke nga na longo ezaka groupe Sinak mais ya États-Unis. Donc biso sto aka na sa makolo. Vous évoluez comment là-bas aux États-Unis? Tu évolues na biso bien. Sauf aux 8 ans, on était au salaire film mais mon récolta non pe na Sinak mais pour le moment toza non. Non, c'est pas facile. Et c'est toi la présidente là-bas? Yeah, présidente c'était représentante. Voilà. Oui, je pense qu'on a vraiment parlé. Merci pour de profiter de ces jours à Kinshasa. Mais ici, il faut rappeler, il faut faire aussi la promotion parce que c'est Congo Promo Télévision de l'ingénieur Rafinidou. Il y a album au ici. Ça promoter solo la té na éviter problème nini album ebimi azana ngokuna et puis écoute me filmer ba clip msusu mais on ça la promoter boss faut solo là on a vu na ngato zalani na Dallas Rafingindu mobile ya Pembe félicitations na nouveau venu quoi donc il y a un album à combien de titres album là et ça 5 il y a 5 titres. Donc yo bika elo osali FO père soto munda na nzambe pende mpu producteur ngamonyoso donc je crois que nzamba osala grâce bino de na bika bozwa clip bo chango déjà pour esalanga ka bien et voilà. OK, on est déjà à la fin. Il y a des gens dans la famille, il y a papa qui est là.
Mais on a déjà souhaité de très bonnes guérisons à notre papa. Donc, on a battu là-haut. S'il faut remercier des gens au Kouti pendant ton séjour na yo et puis ton président Calais parce qu'il est toujours ton président. Yeah. Non, merci, na président. De Bayambinga Sina, qui Yambinga très bien. Merci beaucoup na ba copine nangai parce que il y a des copines et des copines. À place toza précisément pas copine nangai jolie. To banda depuis bomwana et puis copine nangai oazo tambisanga malgré mutu pasi sara risasi. Nazo souffrir mais na se pelaka bongo. Donc non le bapé merci mingi na papa edi beau-frère nangai mobali ya copine nangai donc bata nanga awa ezaki bien na ye bien je crois nozong apé bien et puis merci pe na dada wangu yo linga batanga kombote moi c'est pembe donc na copine na biso pe msusu bijou na pesi bambote petite sœur nangai Nicole Amarula oncle nangai Nico Kabwe merci aussi baza tellement belé biso toleka ebele mingi merci na batunyo so ba yambi ngai famille mobimba merci Nabino pe oboye ko honorer nga bo pesa nga micro merci beaucoup na mboka nanga na na esengo ya mona batu nyonso ko mona baso mouton so saute mouton ezo créer bambouteillage biso to nango eleka ka beba na mona batu bo sepela nango to ezo créer bambouteillage mais ça bien pour nous faciliter banzela donc merci vraiment à tout le monde ba bébé nanga tout batu nyonso na linga bango so na banzo tanga to lala donc un grand merci na famille Sinak Mobimba bisous le patron de mon cœur mon mari beau-frère. Yeah, my husband, my lovely husband. I love you so much. God bless you. Donc, ça me fait pas mboler ming dan zimi. No weekend de balawatika moi ça qui n'est qui chasse à tes mains. À selling confiance et tout. Je suis ici. Merci beaucoup à toi, JPK. Donc, l'homme selon le cœur de Maman Trésor. De gros bisous à toi, mon amour. Tu bandai nango to succès. Moi logo mo basika. Eloko ya basoda. Yo ke loko yo. Eloko ya ba bebe. Nzambe ne bibela pamba le bino. Ngana zongi tonalité ndetikali na kokubungisa nyoso sauf tonalité. Nzamba pamba le bino. Nzamba pamba le bino, on est déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à Christian Bouilly, c'est lui qui a réalisé cette émission. Merci à l'ingénieur Afindindou, sans oublier Priska Mongangu, Madame Pripri, donc on est ensemble. Je vois Arsène Matadian, je vois Jenny Mangaya, donc là, c'est ton anniversaire. Et puis lui c'est Freddy Lunga, depuis Paris mon ami, on est toujours ensemble. Arsène Matadian déjà, Patrick Loss, donc joyeux Noël à tous les abonnés de Congo Promo Télévision et les abonnés aussi, plutôt les amoureux de cette émission Excellence. Quant à moi, retrouvez-moi très prochainement pour plus de contacts. Mon numéro est là sur le bas de l'écran, donc un numéro WhatsApp 24h sur 24h. Veuillez me contacter, donc Toroso, la Toroko, Chenengezala. Bonne suite de programme. Au revoir. Enas Docteur Jeff Njadi, les détats don de Dieu. Olingo boma libala na yo, mobala boya yo, basemeki bachola yo pona kobota. Te yaka. Ayo papa Afonso, yaka nzamba kusala. Eu tinha problema de alcance durante 15 anos. Mas quando eu vim no centro Papa Afonso, quando tinha fé de Deus, fé ao meu doutor, eu consegui conversar com ele. Aqui trata-se nem porque é que banda, ervas, darem banho, darem qualquer coisa, põe na ponta do pano, põe na água do teu marido, não. Neste momento, eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar nesse momento. A minha gravidez está aqui, não é pano. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Esse aí na batalha bem pena oyo ngana fanda pena samwana sako chazemi niko kwa chata zemi tulukie pe to seko nimero moi sina ngai lelo moi sina ngai comme na zemi ya 2 à 3 mois na meki pena ko on a pena mo ya do pepele pena de ma bongo te wilie bongo te tokaye ma jolie na lelie ah wilia etoka
nasengi pardon kosala bongo te bana Congo bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner bosomba décodeur wana mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. Sepela TV na bandeli Sepela TV décodeur à Sepela TV ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na tout est sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bozota. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à Sepela TV.